tant on a vu que tout type eza koloba que ma cancer nyonso eza le yo ya lolenge na lolenge toza na traitement cancer du foie toza na traitement eza curatif ezo silisa ba diabétique boyokaka moto akosa yo te oyo baza désespéré bandeko na ngai bosukisa ngai. Mais docteur, malgré nyonso wana yo yekoli ko traiter lolenge ngai ba okama na ndako nyonso na kaka yo yekoli ko traiter lolenge naza bien formé na avant naza généraliste professionnel en médecine naturelle bien formé na AVAP, cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Pour la maladie à Bahreïn, Bahreïn bande c'est un makasi. Gauche ezaki ya kobeba. Mais na tamboli ba hôpital ebele ba cinquantenaire ba oya bangali ma basali ba sac de diamant basali ngai ba ndenge nyonso tout. Toujours traité autiste. Mano baza ba autisme lokola bizengi. OK. Mwana aza na kingo te, kingo eza makasi te, mwana avandaka te. Mwana ya bongo mona ka telefone akende ko bwa ka yete. Mwana atambola ka pete. Atambola ka te yango wana te. Azama ye pete. Ko mwana wana ta msusu ka koli ata kaka bongo. Mwana ya bongo na yebisi batu osuke sanga ye. Ya solo como suba normal. Normal masuba. Est-ce que makambo zolo ba eza penda ya solo to eza lisolo mutu ozo pesa. Eza solo eza malade de to ba 15 na njoto na solution te. Mais est-ce que ba kata mbeli parce que problème a rien zolo ba lakisa na nous total mbeli awa tsaka mbeli awa mbeli. Ya solo. Awa eza mbeli ya ngalema. Soko yokenda yozoto na ngana za bien te ko ya wote. Kende bisika mususu ya. Tambola osuka usikondeo ukutana pesa ke non na kutana pesa na makambo piscoiasis ukuta mutu zotu nyonso etende ko ezamba sote o exemple te eza piscoiasis batu ya bomo kosukisanga ezama na tindika ozana ndeko na yo azana problème ya Alzheimer bibosana bosana après na téléphone to kolia kamera les amours activé ya esika oh nous on a journaliste ya ka yimba ka téléphone oh mais ça bon téléphone ça maladie Alzheimer bibosana bosana chronique sukisanga. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance.
lelo na Kinshasa eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois, commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singa ya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na sima ya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mo na ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois Koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Bote bandeko balandi ya Biso Télévision, boyi malamu na émission na kino bolinga la mingi Police de Star, une émission d'analyse et critique. Bato ni mingi na sponsor na biso officiel hier afuta la biso to ko no ba mikonyo so ke la grâce na ye que le loyo shimuka da yebani le loyo confiance pour ça la ranga et la grâce ya sponsor manga afuta la biso to ko comme le Seigneur Jésus Christ yende sponsor officiel ya chaîne ou Biso Télévision et également na émission yo Police de Star. Un grand merci na ba onyo so ba na biso na ba remarque ba aider concernant l'évolution ya émission oyo. Matoni mingi na Maman Denise Fondation Maman Denise Nyatero na ndenge au soutenir mwana na Yoshik Mukadi to pesi ma longo ya matoni mingi pe na ba oyo ba benga na biso balinga na biso te kote na bino to pensala pe na bino. Merci na mère Emily depuis Canada ba lingwa bolingo to kali sango boyebi ke biso ta to ba sango ya moto sene to kila sur le terrain to ba oyeba est-ce que la ba fatir tout la sérieux to kali sango ya docteur Maro Bixa Batu maladie ou ben ba tamboli ba kinaba la solution te mutayawa a une solution. Est-ce que zali kindoki est-ce que zangisi lobi ko na kindoki to ezala mayele to pezala ba kisi to liko yeba nini ekoleka na kati ya hôpital pour docteur na biso auto découvrir calamité mais na ngona kosenga na biso to za scotcher pour ba vérité ko na kati ya émission ko lelo. Merci mingi na deko Elias on a pris de vue na ke comme ça déjà moté na invité là docteur na piche moté mbote de la journaliste mbote monde mbote sentir un grand maître. Merci beaucoup. Voilà docteur toye yawa parce que tout ça on a musika balobi yo musala na yo ko traiter ba maladie ou peut-être voir qu'il y a kindoki maladie mo moto ke ko ake ba hôpital a une solution te yo ko sa solution toye ba secret na yo zelini. Merci de kunangai journaliste et le kuna yebisaka bande kunanga ezalaka moko na mokili oyo eloko oyo eleki osemu ezala vérité. Ba maladie incurable en général sauf la mort parce que nous pas faut parce que nous les a oyo moni wana eza ba immortel eza bato eza baza vivant bato na responsable bandimi penza pona ko dénoncer musala nanga na sala kapamba te ya liboso na yebisaka bande konanga musala nyonso tout il faut témoignage ezala soki témoignage ezate na musala eza lokuta na sens wana eloko na koyebisa bande konanga ebele soki ozana ndeko azana problème ya drépanocytose ou bien anémie SS bosokisa ngai cancer de la prostate eza maladie grave okotambola eloko te bosokisa ngai bana oyo baza ba autiste bana baza bizengi mwana avandaka te kingo eza makasi te mwana wana
na osukisa ngai na mboka na bino mibali baza te mboka na bino basi baza te soki mibali baza te me basi bato bazalaka mibali mwasi na mobali na mokili mimatana mondele ya mwasi na ya mobali na Afrika oyo ya mobali oyo ya mwasi mbama na banyama bazalaka mibali mwasi na mobali na lobi boye na mboka oyo mibali baza te na monoko ya mboka na ngai mais sikoyo basi tout type de cancer eza mai ya komela ozana ndeko na yo aza na cancer du polyterrain oyo ya matrice ezala tumeur cérébrale ezala cancer de sein ezala cancer de l'anis de pénis cancer d'intestin oyo ya michopo oyo ya kolongo bosukisanga makambo lokola faiblesse sexuelle faiblesse sexuelle epai nanga faiblesse sexuelle ezoexiste te yango nde nayebisi bandeko na bino boye okuta mobali azotambola na motuka wana eza vraiment matriculé numéro eza place wana oyo tobengaka numéro plaque oyo azokota na kati ya motuka ndeko na ngai libende eza deja na numéro nango mais yo moto azotambola sans plaque yango nde toyebisi bango boye mibali nyonso ezala ya mboka na ngai libanda ya mboka mibali nyonso tu nakopesa bino 48 heures bana basi baza na 24 heures basika na nzela yokende botala papa wana ndebi boye baza ba responsable na ba témoignage mosala nyonso fa témoignage. Très bien docteur donc na lombango te na yeba siko aka mekana ko citer l'émission ya malembe na maladie oyo fetaka malgré tout le bango mais combien de maladies oyo on a spécialisé oyo c'est dans monter malade malgré citer l'émission ya maladie ba différentes maladies oyo traitaka naza généraliste naza spécialiste naza généraliste professionnel en médecine naturelle. OK toujours traité autiste wana baza ba autisme lokola bizengi. OK mwana aza na kingo te kingo eza makasi te mwana avandaka te mwana ya bongo omona ka telefone akende kobwaka ye te mwana atambolaka te yango wana te aza mayele te mwana wana ata mosusu oki akoli kaka bongo mwana ya bongo nayebisi bato osukisanga ye oza na ndeko aza na drépanocytose ou bien anémie SS eza maladie incurable hémophile hémorragie interne okukuta yango ezolateli kaka ba articulation vimbi bamakile vimbi ekoya boye douleur ezotmobile bandeko baza hémophiline ndeko botala batémoignage piscoiasis okukuta motu zoto nyonso eteli kokoyokoya eza mbaso te o eza mpese te eza piscoiasis bato ya bongo bosukisaka eza maladie nkeka sarcoidose problème ya poumon eza ya kovimba sukali ezomata ezokoza problème ya cardiovasculaire bosukisaka l'esclérose en plaque problème neurologique banere ezokufa moto tala monene ezokoma boye moto avandi na se azwi paralysie azalaka na tension te tension emataka te ekitaka te avandi na se ozomona nzoto nyonso pasi moya kotelemisa trop fatigué motu ya bongo bosukisaka oza na ndeko na yo aza na problème ya Alzheimer bibosana akoya na telefone lokola ya gamata ndenge ezambo atiki yango esika ndeko na ngai journaliste ayaka yemda ka telefone mais eza bongo te papa eza maladie Alzheimer bibosana chronique sukisanga oza na ndeko na yo aza na problème ya
cardiovasculaire, tout le cardiaque, motema makomba. Pour ça quoi il n'engaya, pour ça quoi il boit. Maladie à bon traitement, na ibisibino eza traitement curatif. Bozana ne konayo azana viltirgo. Omela mela ba okomela ngo vide. Tala tashi pembe pembe. Mbali kitoko. Mwindu. Tala bitashi. Bola mondele. Yewan. Maladie ya bongo bosu kesangai. Ozana ndeko na yo azana problème ya cancer nyonso, cancer de l'anis, de pénis, cancer du col utérin, cancer de la prostate, tumeur cérébrale, cancer d'intestin, cancer tant on a vu que tout type pour cancer nyonso eza le yo ya lolenge na lolenge. Tozana traitement cancer du foie, tozana traitement eza curatif ezo silisa. Ozana ndeko na yo azana problème ya otobenga bas infection chronique meni eloko eza te bosukisa biso. Et puis c'est ça. Et puis soki ozana ndeko na yo soki ki azana problème otobengaka ya hydrocèle, double pantalon, motorata ka pantalon mwana mobali tala yo kumulata lokola kimono mobali alata kimono bongo te omwe yere ya bitumba soko za penza bo sportif lata kimono oyo ya kimono na yeye lokola chipo tala lo otobeng hydrocèle lokola ya oyo no oyo ke ici oya asisi yango ndenga mukamba etratamulaka ezate mutu ya bongo bosokisa kai ba diabétique boyokaka ndeko na kai mutu akosa yote o baza désespéré tozana ba maladie incurable lokola insuffisance rénale, insuffisance cardiaque bandeko na ngai bosokisa ngai. Mais docteur, maladie nyonso wana yo yekoli ko traiter lolenge ngai ba o kama na ndako nyonso na kaka yo yekoli ko traiter lolenge naza bien formé na avant cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Ok. En tant que généraliste professionnel de médecine naturelle, bien formé, le 14e année. Ozana de konayo azana pomia Parkinson, hein, parta. Osako est le grand maison. Osako est le journaliste. Ako est le caméraman. De konagai bosu na lobia na mboka oyo. Na yebisa ka batu boye. Nzambe apambola Thomas esika akendaki. Thomas azanani. Thomas azamutu moko bayebisi ye. Jésus a sekwe. Alobi makambo bozolo babande ko na bino ba Judas ezalokita. Ngai na zone de mate. Ponandi mapenza eza ya solo. Il faut na chamisa na kata cicatrice ya Jésus. C'est ça. Batu ya bongo bango wana na zolo kande ko na mobali. Baya ko vivre ki mona meso. Na kambo penza ke yakasi au moins affrontement. Pneumopathie kada tashina na poumon. Voilà, docteur, Tolanda qui serait témoignage d'un patient Oyo, Zoaki Lobiko Awa à travers docteur, et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Projet de Star. Allez, on y va. Cancer de prostate. Nabelaka yango, nazaki sumutu te, kabe azongisi ngai. Miracle, à partir de ngai. Amunenge eza miracle. Soki mutu abeli batindi epa na pongani apesa adresse singa na zoila Lobiko. Ya solo papa. Est-ce que la fille là? Ça. On va la pesa longoni mingi na docteur Kabe. Zamba songaye a continuer ko traiter pe balinga. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ces plateaux. Au Moni, Balbara TV, Radio T, Batoué Balobi, Bako, Bazo qui traitement Bangouana. Ngai na ye ozali bureau na ye ngai mo na kiti sur le terrain na mundi bato baza ebele libanda so za ki na côté la été parce que jusque là il y a mon toisa moins sérieux après qu'on installer bureau mobimati après installer bato te awa
pour éviter ça minimum la wana adresse il y a une adresse au côté réception ali au monde qui est bien occupé très bien nous allez vous ça mais docteur comment les lois bateau atali émission na yo ba o bazali bana mboka basala lolenge ko akisi ko mina bango tozana lolenge belé pour que bande ko na bino baza musika wana esara na pesa ezate ke ko komisa chance zamba pabul ba chance ya bona mboko ya na merci vraiment bande ko na ya bene préparé OK au copain biloko lelo 2 jours 3 jours ou bien 4 jours au moins biloko moto bengi que vraiment papa na ngaza 3 jours 4 jours et kendaka 5 jours 4 jours moto bengi yo net ndeko na moko na Belgique aho na Zolanda so quelque à Zolanda émission na biso na vie ayi ke moto za c'est to peut to chabi biloko mardi lobby vendredi à Beningay papa na zubilo c'est ça dans Lambert de Paris des places bleu comment Canada États-Unis Canada Londres na tozana poste ezali OK poste na Canada eza partout eza au monde entier et puis eloko nazo ebisa bande konanga opesi mbongo na yeba ke mikolo mike net na poste ko za Canada ozongi na poste Lambert to suka kaka na Belgique to bake na polo bake Europe na sanso surtout Belgique France kuna vraiment ce qui ozui yango na yebi ke obengi biso na ba air moko tardi net ba 20h et on a grand maître ça c'est déposé to kosola sans problème ngana zala kana posa net ba tu ya erni discala wan bazala ta combien de millions de congolais ba sukisa bozala ba interprète ba ndeko mususu ba ivoirien ba malien ba non surtout en tant que des maisons internationales tozolo bengango temple du roi Salomon ezako donné et si comme makanisi ya bato esuki siko ya nzambe evani bato baza désespéré ezanda ya lobiko mutu akanisi na ye ebele na nzambe na ngai nasalani ezamba pesi biso bwanya tawo yomoke aisili papa na kende wapi bato wa bozomo na wana ezateke mutu ngana ibisa bato soko yoke na yozoto ngana za bien te ko ya ote kende biseka mususu tambola osuka usikonde ukuta na pesa que non na kutale pesa na makambo c'est ça naza généraliste professionnel en médecine naturelle bien formé na AVAP cela veut dire association des volontaires africains en phytothérapie. Wow, merci beaucoup docteur. Senti Batbayoki message na yo bongo a na Kinshasa ozwa na Kinshasa oyamboka na kai mabele ya mboka na kai nazana Kabinda c'est une nouvelle adresse Kabinda A6 bis Galasdamo Kabinda Galasdamo A6 bis et puis au leki kasa presque deuxième avenue entrée ya école Gama nangam kokota na kati wana te entrée ka ko telemi na gauche na yo première parcelle deuxième troisième au côté étage moko eza deux niveaux au côté photo ya grand maître cela veut dire les doyens pour na makambo ya médecine naturelle nzete makambo wana to benga ko benga ke traditionnel pour ko benga yango tradikabe moto ya sali pesa banzete c'est ça. Docteur, mais Batumingi Baobina Pena Banda, hémorroïdes de paille, faiblesse sexuelle. Il y a un peu qui n'a pas moto, ils ont atteint, surtout faiblesse sexuelle, et pas dit ma barabatu, hémorroïdes de misala, il y a un hôtel de Mamana Barakate, Baron Batuni et Ousenani. Voilà, tout à l'heure, témoignage, on se retrouve pour la suite de cette émission. Ils sont malades, mais le col na Monique. Na bandi kisi pa docteur na meli koleka ba kisi nyonso na mela alors solution joa magite mais tant on a meli kisi o ya pesinga na moni que ça va
ya solo mais baki soyo mela c'est que malade on essaie vous mêler et vous mêler peso ça le logo moko te et quoi ça va combien de ko sali mbula mine papa donc ça na condition wana na condition c'est que meka bimela donc meli mbongo peke ime tant na ye pas docteur en tout cas na moni que changement ezali ya solo et zui mikolo boni na no po remarquer wa effet wana et zui 5 jours ya pamba. Ah papa, 5 jours ya pamba. 5 jours. Na problème à faiblesse. Après 4 ans. Au meki simbite mais ah oui, 5 jours à pamba. 5 jours à pamba. Te papa wana ataba tu obazolanda oba ondima ngote parce que faut bandima parce que ngamutu nazokoloba. Nazokoloba pour la prestige te. On a moni na on a mela na on a meli changement ezali. Oh papa mais ba mibali bele baza kolando na minute o bazoluka eloko yo zolobela ana est-ce que makambo zoloba eza penza ya solo to eza ma solo boyoka na docteur kabo loba non eza ya solo elingi koloba te ke na loba kaka o apesinga mbongo asali boeto na pesa publicité te tangu na ye na moni que changement ezali oui ça qui tout le temps donc nazo même madame azoloba on est niveau focus misalisa des fois nazo kasimana ni moyi des autres déranger fort alors na lo sala ki tout ke na kutana docteur Kabe na expliquer bon et puis na kutana docteur Kabe mais qui copie ça conseil sala bo alors est-ce qu'on a lundi conseil na ye conseil na wana zaka ke no nazo na ni ki si oye azana alors l'air pesinga ki si donc na meli na moni maintenant que non il savoir les moyi de kei bon moyi normalement par rapport à liboso en tout cas je vois que zal surprenza et puis faiblesse sexuelle qui je vois que en tout cas maintenant ça va. Merci beaucoup Eli batu botota bongo balandi botali lo lengi nini batu bapesi ba témoignage na ndenge ba yako ko traitement awa et ba résultat ya wa mais moto papa docteur on a bien montré lelo yo batu ba lo biko yo na éviter pour batu o bazali bana surtout batu ya bana bota même procédure il y a la maire de Paris et pour les autres. Et puis, peut-être un numéro, il y a WhatsApp pour vous contacter facilement. Numéro d'habitude c'est 09 90 18 67 15 à la fin. Grand maître Azobandel, les doyens. Ça ne sera pas fier d'être interdit. 09 90 18 67 15 à la fin. Au Bengi, tu as plus de 140 liboso. C'est ça. Ce qu'au Bengi va répondre, il faut surtout na WhatsApp, ce qu'au Bengi sans problème. Namboka ya Brazzaville, Tozana, rue dispensaire, numéro 92, Poto, référence pointe-hollandaise entre Avenue de France, à côté de Madoukou Tekele. Et puis ce qui ouïe, numéro d'habitude, c'est 05 34 10 74 0 à la fin. Namboka ya Brazzaville. 05 34 10 74 0 à la fin. Ce qui au Bengi, au Kukuta Namwana de Kamwa, au Bazo Benga, temple du roi Salomon. Zamba. Merci. Merci beaucoup, docteur. Tout comme nous avons émission et le on a pas dit bâtiment j'étais belé, bâtiment là, on va beaucoup y avoir témoignage. Mais la plus maintenant nous avons eu un biso na cabinet na yo, nous avons pas compris yo, na accueil na yo, tout c'est pas vraiment bali balandi comme nous suka ya émission et le maintenant nous na bino ba bondima ko consommer biso awa na chaîne sur télévision plus de 184 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Nous avons mon avis ba batela biso na page sur Facebook, pour s'abonner pe belé. Et bah, puis battre sur la TikTok, Instagram, partout pour s'abonner à la chaîne de sur télévision, chaîne de SIKA, chez nous Maboke, pour continuer toujours pour s'abonner. Nous avons besoin de copains pour la bino. Maintenant, les mines ont été sur NS Mabilili. Maintenant, les mines payent un sponsor de la mission officielle Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde sur les autorités. Bye bye. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le cristal de la foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres.
Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecue, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Oza Congolais olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. lelo na Kinshasa eza lisusu place te ya kolongwa la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20/20, 20/17, 20/15 na quartier Bibois, commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Abonnez nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois. Donc, entrée à la station Bibois, côté 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.